nalingi nayebisa bakongolais nyonso, aucun musicien, je dis aucun musicien, sauf Kofi Olomide, que moi-même j'ai eu à inviter 2 fois dans le plateau. Mais de tous les musiciens, boyebi balega na bosolo, ata musicien moko nga na bengisa azate, bangonde bayaka. Vérifier, citer les noms, je n'ai invité personne à leur personne. Encore là, bon côté, pourquoi papa chéri ba ouais razel loti. Aka mutunda mbasa mais l'autre côté. Mutafula boson la politique aza politicien té. Comme on a pasteur Mukuna. Mama soyi mtesala boson la politique. Yango té yango. Israël aza na 7 personnes basala rapane na bakabase ba chaîne na bango. Papa chéri na 80 personnes bakenda basala rapane ki maona na poto. Ouais ra 80. O tchena bango. Israël soit quelque poto ki na yemoko. Mukole ba pigi me ba mbanda kanda mimi ba petua ba na bango. Alexo photo 6 ans avant. Akangisa na ouais na papa chéri. Alexo, exact. Bah il était. Exact. Boson la politique est bimi année passée. Et yebana nango bébé bima mais pour yebana année passée ça bébé papa muto so annonce 26 ans na TV donc boson la politique a talanga a infirmerie a talanga. Israël, là où 2014 il peut crime to yebana manati. Ali chargé il y a presse so il y a crime j'espère. Pour na pas général de mato. Yo ibe si ko nga ibe kalati. Ammo na muke pa na monde. D'ailleurs, abimel ba proverbe nanga. Maman premier proverbe ni la boson la politique quoi c'est le succès. Maman ba nombre ba nem ko la mbara soso. Na matembele to mbola na lubango. Ezande yo. Yo tuna zagine yayo. Aza niveau mona ba mukulute. Ba na tina te ba pese mbon po ba bima. Et puis la 5 ba leader ba le kasu émission était. Et ça na 5 ba leader tout. On va pesa ke mbon ba le ka suste. To to so ba leader on va okita. Na yele ba leader ba okita. Oh. Bon, azata na ta. Pour comprendre nga siko bien. Azata na tibia ya liwera na papa chéri. Na tout. Ah. Awa te awa. Oh, le champ Moussaka Ndegono Ferregola 24 juin à jour J dans quelques jours la stade des Martyrs. Un mot d'abord par rapport à Ferregola le padre Motuna. Félicitations dans la campagne Bizorbic. Tu as le 30 juillet banat. Le 24 jours comme la succès de la monde de la musique. Si. Nan la télésime. J'ai été dans le dimanche pas bêta. La cause boti comment ça non gravité. Ça gravité pour na yo réaction par rapport à la cause ta bêta pe côté. Provocation yo non provocation. Roga pe na elle nazo bêta. Ba opposant pe kuna na ba leader. Ye mo pe ba chilier. Ba chele liba ya côté. Kasi le binini. Tu wana succès na mutu rozwa mutu moko. Nana rozwa. Mutu ataki data liboso. Faire. Yo au moins on côté polémique pas faire azo c'est pela kunde bat bazo zongo belé ezo tinda batala concerne pas tu vas tu na bazo zongo pour nan ozo bazo bazo ça référence na ye to gana comme les nan et ma chance moi jouer dans les vidéos t'es comme les Jésus to bien Jésus de Nias maman les comme les Marie Jésus a solo maman les Marie azo ma kana moi chance na ye faire ya côté na ya beti o be tike ba beta côté na bango et ça li bien yo za awa c'est yo kulisa no bana te. Masa na pomona te bato bakuli la catholique ya kitamba bakuli la catholique ya ngingiri ya bandal ya yolo. Soto allez, on va couler ka ba ini sango wana. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Voilà. Wana définition na yeba la musique. Si on a luki pour on attendre la musique wana sous. La luki hôtel la musique est l'art de faire les pleins dans le lukango tisiko. Si on mono chinga. Ngati na zo lukango tisiko na lukango. Bino ba comme si musique mamba ba plein. Mais bino ba via wengi ba banda marambo wana ba plein. Bon ba leki ba via. Biso to se conquérir na ba leki ya lelo te na continue. Te ya pe na lo ba bino ba banda ba idéologie na ba leki ba. Ceux qui stade de martyrs ezaki ballon d'or. Papa chéri na wera ba lo question na Messi ba 7-7. Soro moni papa bomitaba. Mutanzala zo senga maseke seka zandoki. Yo besoin na nzala ba bomitaba misuni yango ba personne na oliate ngaka maseke. Ola dans le chenette. Dis musique nanu toke to beti musique abeti musique na zongi misa pe bela maboko mais moko yebana pona kanda soto siki to tizara index boete mais putain pousse ça index ça majeur ça annulaire ça orchilaire azali mais il sait pas jouer succès pona kanda mutu ara mine la bi pesa mbona ou bien ngai ou bien ngase na siliki pour ça me la copie. Il y a un copain. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres.
contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission. Par rapport à l'actualité, je reçois pour vous Yaya Blanchard Moussaka, lever le plissage. Yaya Ligue Belé, Yaya Blanchard Moussaka, ça fait un bout de temps. Nazouagi était, mais vie bas calendrier, vie maman bébé. Voilà pourquoi tu as un peu la permanence à Rosoïté, mais aujourd'hui on a le réel plaisir de recevoir Yana Bisso, Tomegape Rosola. L'actualité Zarabongo, balle de match, l'actualité c'est belé, mais avec lui on va essayer de décortiquer. Cette émission semble éclaircir Bissopé, moi Marambo, Ezagolobana Nanzela Internet, Torozape, moi avis à Yana Blanchard Moussaka par rapport à Marambo Ezo les Ganapé, Nanzela il y a chronique, pourquoi pas Nanzela musique, tout, on va essayer de parler ça avec Yaya Blanchard Moussaka ou Nazana Epemeni. Mais avant de commencer cette émission, les réalisateurs de cette émission, Arnaud, sans oublier la grande équipe de Congo Mokili, Sims et Sele, Anel Kabafosset depuis quelque part, et Nabandegonios, tout va exercer, ensemble au sein de cette entreprise, Nabo s'en a raté. Et pourquoi pas à nos partenaires, là je vois encore une fois l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayos du côté de Brazzaville, Nabo s'en a raté, Nabo Sanité, Olivier Doumou, sans oublier notre partenaire privé, il y a Aline Mouimba depuis Paris, où Atala Rapé Bissou, sur côté Kuna, Laure Manze Kula Queen, Madame Sheila qui bouille là, donc Nabo Santé, Sheila qui bouille là, où Bissou Moko, na association Aïda. Bimba na pesi bango vraiment ba mbote belé koko boké choza wana boza vraiment belé madame Sheila bo tchai toujours ba po sala bien na bosani lisusu te Tatiana Bitono depuis Paris toujours naza ko la pe mabe Tatiana na oli apete mais boza toujours Tatiana Bitono en tout cas boza belé na bandeli je reçois pour vous Yaya Blanchard Moussaka Tomega pe Rosola à qui déjà j'ai dit bonjour Blanchard Moussala. Bonjour Ibra. Voilà, bonne santé, ça fait beaucoup de temps aux IOT, mais aujourd'hui tu as vraiment le plaisir à Mayo, bonne santé. Bonne santé pépélé, sauf que na côté 6 heures tu as le ndoulé, samedi ndoulé, le bindoulé, que sur l'émission côté 6 heures à Megola mkamo ba 14 heures. Pour la somme, la somme va pour la somme à Canada. Voilà, mettons on a un phone qui est tout ça la boulot. Bon, bisous la bibliothèque de combat. Thomas le cantine à Mike. Je suis un peu arrimé, hein. Tout comme le cantine à Mike. Tout le monde a mis tout ça la boulot. Bisous la bibliothèque. Donc on bien tout ça la boulot. On a une chouette. On a tout ça la boulot. Merci beaucoup pour honorer Bissou Blanchard Moussaka. Mais Blanchard Moussaka, bon d'abord, ça y a papa chéri, ça y a balle de match, ils ont continué toujours à se comporter bien dans Nzela et Zebuka. Dans le mouvement Mobimba. Papa chéri, Pépélé. Voilà. Dimanche écoulé, tu as Béatrice, tu as Rotana, tu as Roméo Golf, tu as joué à Timon. Dimanche passé, tu as une atmosphère, et puis nous avons la présence de les grands cacoles. Nous avons les grands cacoles. Comment cacole, vous n'avez pas de colo wing. Ok. Donc nous avons papa chéri, Azal grand cacole, Ouera grand cacole, Tata grand cacole, Blaise Boula grand cacole, Alain Makaba grand cacole, Fondé Massela, Ngwakasi, Sama Badjou. Grand cacole. Le baron va prêtre, il y a un gars qui a un grand cacole. Il y a un gars qui a un plan. C'est bon, la machine, cacole. C'est bon, c'est bon, chef n'a direct. C'est bon, on mataki, la passé au Sangila, mataki, babeti, semaine écoulée, babeti, le lobby peut sur mataki. Ok. Il y a bien musique qui vient à l'honneur. Il y a des gens qui ont penda. Tant que bazalaki quoi. Quand on dit si la raté, basalango avec âme, basalango babote qui était belé, basalango charge des alaki te, basalango
avec âme. Ya banzembo un peu vider lelo ya passi. Ya mo passi. Ah banzembo wenga kala po sila lelo ya passi. Faut moi ta ba beta, faut moi ba ve costume, faut moi ba konzi. Nde bazo telema. Ba konzi be ba kanti ba université na bango ba kanti ba bandaka ba vina bango ko ba bandaka na wenga ensemble. Ba bombo ko basala na tabule na balwambo. Ba ve na biso ba sala on na ba papa chéri na ba wera. Ah donc tata vraiment donc c'était bien. Et si tu es dans ce bouquin, tu as solo, tu beti, ti 6 heures, tu vides. Tu solo, tu as dit, pour être bas. Tu vides, tu as musicien, tout. Photographe, des photos. Pour la solo, 10 heures déjà. Mati bis pour Matadi. Ça va, si tu conseilles, si tu Matadi, moi vite fait. Moi, Matadi, moi vite fait. Moi, ça vous entend sur le lobby, le baroya, mon père. Belo, moi, 2 jours, 3 jours. 10 heures, Matadi. Donc, ces heures opérationnelles, ces autres tournées qui toquent, moi, ben abisso, 09 049 073 36 049 073 36. On rejoint chef Nassau Séguin. Alors, la seule critérium, moi, tu es sur bêta. Ben, ça, tu as 8, à 10, tu es bêta. Parce que nous avons pas 3, 4 personnes, baza, yaza. Total définition musique. L'art de communiquer les sons d'une manière agréable à l'oreille. Pour ben, ça, tu es bêta. Tu es papa chéri, quand nous parlons, au PCK caché, quand nous parlons, tu es mort, tu es bêta, tu es respectable. On veut la miquille. Oui, on respecte, mais papa chéri, toujours nous le retard. Nazoya. Obila mikili. Namona ba bis. Yo mo wala côté wana. Omona bla oh. Ba comment la awa bis hier après 5 minutes. To bis hier après 3 minutes. De 5 minutes hôtel na comment bis toi bis to bi. Donc n'est pas y wana na re wana. So que hôtel ma pour 3 minutes. 3 minutes sur coquille. Muta mata te biseke. Mais à la convo bis za totonda. Pour bikende. Mais mikili ta mutu mo ramta matieke. Bah respecter ngonga timing. Mais ton papa chéri mati à 23h mais le tu vas concert 21h. Oyos net nga concert avant pour le banzembu na ba ka les pattes et boumaranga banzembu ba fifi la princesse tu betara winge nyoso moi makaba bolingo nangelengi. Et la chanson préférée à Bogis Nangai. Angala Bogis de Nango Magas. Bolingo Nangai, Lingo, Bajide la Balina, Nagi Mokonzi. Amotema Nangaya, Mawayakae. Amotema Nangaya, Mawagi Mokonzi. Betiki Mokonzi, papa Chiraï, Mbede, pour Baïba na Boumouana. Baïba, tout la gombe. Pas après, tu as gombe. C'est enclos à GLM. Papa c'est quand même plein dans le pan au gouverneur il y a ville qui chasse normalement il vient absolument gentini ngobila mbaka il faut avant d'awana pour la Congo ndako premier ministre après station Kobil ouais magasin itambo ndako premier ministre ya Lupiona ndako premier avant d'awana premier ministre avant d'awana akasi ndako basala ndako Congo somba tonga pour la premier ministre ya ngwana ndako Congo somba tonga pour la président de la République yango wana Mongalema. D'accord, gouverneur. Et la ranakate à GLM. Il y a pays. Parce que quand on a le pan à papa chéri. Pourquoi? Parce que dans les années 60, tu as un ministre 60-70, tu as un ministre Vibala Bassi. Premier universitaire, il y a Bassi Nyos, assistant en Suisse, Sophie Kanza, na Anne-Marie Lussambo. Tu as commencé à papa chéri. Donc, bango baika ba ministre ya basi bango balé. C'est que faut mon prêtre au mona. Surtout bête banzem bokalana donc ba tout. Oh ba prêtre ba la ba ve molendo sa kombi. Depuis na bossa ngaza ministre. Ah bossa na ngaza ministre kantina dans la université. Jana somno que kala muto sala sika. Sika no sali kala te. Kala ka muto sala sika. Obi nzeta ba oba moko. So ba katiango iko ça comme les boîtes allumettes ata ba 1000 nzeta ba mama katiango po nzeta mlele yewana so ba katiango iko ça comme les boîtes allumettes ata ba 1000 mais obi que tige allumettes pe moko
ekozikisa zamba na banzeta baba nyonso banzembo biloko mosusu mona papa bokola yo te yo soki ozwi lelo pere balembi te yo ozwi mbongo yo kobokola pere na bino te yo koede pere na bino papa babokolaki te yo ozo ede pere papa nde abokola yo yango na bisaki bapapa nyonso nasaki bapapa nyonso soki olingaka kosilika kaka yo benga babengako papa komema mwana papa na bino te omwe kuna papa na bino benga so mwana eloko olingaka babenga ko mosusu te papa nga papa tambulaka na bana soki osalere toketika papa na biso osambwe kuna mpe babenga so mwana nakabetele tokaso banzembo oyo tozalaka danger banzembo ya danger tobeta me so papa sera simi micro abiayemba mololo omoni piste ekomi lokola bata noe batutu nakabetela do banzembo akala tobatela yango so obengisi Céline Dion lelo bose obengisi mpona nzembo ya sika te bobengisi mpona nzembo ya sala te tosala banzembo bien tosala banzembo na âme tosala manque de jouer soki na jouer bake ero tosala na jouer na donc toki to évoluer donc tosalaka banzembo avec âme tosalaka banzembo neti yango ya suka vie nanga nyonso ok conseil ya seko nzembo ya sika babeta te betaka bilo akala okuta gouvernement mobimba pa président okuta bagénéraux po bavivre une époque wana so papa chéri asala effort abenda mwa bato avie na ye nyonso palinga mpe vie nyonso to abenda bato ebele mpo abetaka mpenza babiloko papa chéri akendaka ntina Maxi Mongali 14 ans passé à travers biloko ya Maxi Mongali lelo quartier la tazolela yango mbongo mais papa chéri abetaki yango 14 ans passé na ade na komina conseil ya joka salami na ngai ve Maxi Mongali olela ve Maxi Mongali fort prêtre banzembo akala mais lelo yango wana te Samuel Eto ezolesa mbongo kuna te Samuel Eto papa chéri 14 ans passé na biso bavie akala basalaki banzembo papa chéri akende kotala déjà répertoire ya ve Maxi Mongali ve Maxi Mongali bango le bofinga bamusicien bavoyou wenge mte yelo na boko wana ti kato mona musicien voyou ataka pantalon ti awa musicien boye so musicien senga mwana libala tende no libala fo boya wenge mte bomi yango wenge le ngina bamusicien ba l'équipe ba konze belé na l'art ba l'équipe ba konze belé na standing à vie vous comprendre donc wenga longoli eloko wana c'est comme Maxi Mongali na tangelako bango ba uté na Los Nikelos na Université libre de Belgique et que question ça na ba licencié na ba licencié tant que vous avez un pamba. Los Nikelos, c'est un licencié na licencié. Los Nikelos, parler na bango, maître, professeur Kinkela, secrétaire rapporteur de la conférence nationale souveraine, Oba Mosengo. Maître, chanteur na bango, directeur du cabinet Mobutu, maître Nimi Mainika Ngimbi. Oh, il y a Pablo Picasso. Bango ba mission Los Nikelos. Il y a poste on a pouvoir. Ba ministre, ba PDG, ba l'université libre de Belgique na université mususu ba ngina nini Louvain. Pour le campus comme on Louvain. Oui ba. Campus na comme on Louvain. Muta tellement ba père ka ba ko tanga ngo bien te. O le ba tanga ngo Louvain, ba tanga ngo Louvainium. Ya to ina Louvainium de Kinshasa. Louvainium de Kisangani, Louvainium de Lubumbashi. Nous sommes 8 à partir à Louvain. Donc, le premier orchestre, c'est qu'il va licencier la licence. Après, le grand calé orchestre, c'est Van Labou, Los Nikelos. Non, attends, Salinini. Papa, j'ai besoin de succès, on a fait ça. Non, Salinini, oh Marie-Louise, vete Santitani. Oh, Mamba dit le Yambula, Yambula, qui n'a quoi. Parce que les lots, ba ministre ba mo longa orchestre ba ke kota ba orchestre misusu sera kala luambo tabule verkis ba no ba orchestre po ba leader ba ministre skatité ba leader OK ba boma bambola ba zui papa Noé oyemba ba ba lambeli mobali tanga wisi sisi ka chéri moke ba boma bambola po ba orchestre na ba boma continental po ba Joski Kambukuta OK ba boma grand makiza po ba Ntesa
baboma kosa kosa pour les mecs qui wakana na lokombe bon maintenant on va leader ba chanter akatité ba leader et ce qui na zaiko kopango babomi tumbana ngwaka bazwi dido yo kala lele comment ba musicien simple ba leader VV Jossa Baptiste bakoka ozo été kasi te yezaki à part que ça va grand yezaki pe bongo ti yezaki bongo parce que je sais que déjà chance yeza troisième musicien bazona zaiko au moins papa wemba déjà na devait monde bakuta na Xavier ba scout ba ibanaka papa baza premier musicien bazona zaiko deuxième ano troisième vieux je sais attends on va longo ba tike di au moins maintenant on longo ki acti grand zaiko pas ici que non zaiko pas na ibingi pas ça pas VGG master va venir longo VGG manga ah donc bango kala ba vivre na longo ko so ba grand mais papa chez baza bon basali yango te to vendre plus sur raté ce sont les archives mais photo solo la photo solo la archive trop mais on parle aussi de l'actualité Blanchard Moussa Kala bana autour na body na tout qui balle de match où ils se comporter bien vous pouvez savoir déjà premier volume moni bon bettinga pourquoi tu as l'anda retour parce que l'émission ba jouera biloko moko boye oyo batu ba bosanaka bon écoute na l'émission non tinani ba tchaka mabanga na ya train pour aider zaka vitesse ya train pour et ça la que mai kota kata inondation na kati ya nini ngate ya mabanga ya la na kati ya train obligatoire c'est pour ça les train faut tchaka mabanga voilà c'est qu'il faut besoin ça bon na kati émission ba royer bango donc faut la riche yango vraiment tozongisa mo ba archive ba père akala ba mère akala ki mayele so la mi pondu na ndako na fufu ya père atumeli ka pembeli bana te pour ça mtabala ngai wana mtatika imbongo pe fo yebana boyete yango wana miko ka tete ba pesa leader boyete donc il faut le quoi be mission ko ngosangisa ba archive te po yango nde masolo po mkile maleti mkile 5 lelo ba mission ba misaleti musique bandi lelo bayokaka batu te balandaka bavie na bango te baluka basala loko ya sika yango basala badanse banze bachanson éphémère abokele bebe tia eloko ya tiktok tika ndangene twa ministre babino mokoni ma ministre babino mokoni nakosi otage petino gaz ate ndeko nanga mais sona bien soki to maza il faut to yedaka bango ti mais yango baolela bambongo biloko ya tiktok meleli mbongo mais kalate yaya kalate boyete eza bien mais kalate mulolo ozalate mulolo yiki ma 35 ans batina stade bat bayimbi yango yo ni 35 ans après barocha cha boye basanga nani mais nzembo pourquoi la tengelo masi mongali 64 mais to tangi jusqu'aujourd'hui le quartier la tachango le tel album papa c'est il m'a gagné 15 ans passé hein faire abnation na marionnette asali on a nzembo 60 asali marionnette wana marionnette voilà asali partir à Africa ngala vandi tapake pourquoi ceux qui seben mon côté ya pitika pataka pina bambo bore baby awe pourquoi ceux côté pour ça ba éphémère et ça le roi yo lelo quand ça ba botelo gratana na yo bomba nzete no rolela mais lelo gratana oliango te bomba nzete wana tina nango te masanga fort okipa ngo suste pour les exemples moko ya mais ce qui lelo banda fo masanga bima avant botama na fo manioro c'est longwa si ba bino to sa fumo ante manioro masango salama mais ezati pour ese loko bien futo to da bandeki na biso bandeko na biso le loko lo la rythme o tin maloba na ba via kala pourquoi ba sert en Christ ba lo mbongo ba mame bele basila raté subasmana on est bible garate abani genèse apocalypse ça nzembu te bobilo ba yela bino batikili mo biloko kala kitoko bozo ko exploiter ngote oui que David Mangaya a fait c'est le maloba amour propre gâteau bivens oh bébé singa mon papa nganga maman vaji adani c'est gâteau bivens c'est qu'il faut la pour yeba pour la musicien artiste parler musicien bobeta raconter na yebi na ba recherche na tana expliquer que rien na leli ami na c'est nous que mutana yango de fasala na bébé zaki vilanga wa olukayo tozaka wana petit nanga chikito na la stepela na place sala lexinga que petit akoli amuna moi loin sous belle saison l'Afrique tonei papa wemba apinzoli nanga etangi yango wana yaba ke pie kezali bandite papa wemba
boyete ya moi mutaonisa mutu tant so kala mte sa sika ne se non kala te sika na ni biboya boya il est blo mo éphémère blo mo si la lobby ya boka ma papa chéri bakanga akanga ba président ba legara na kisi ne ba conseil ba bengisa kai au moment mercredi ba bengisa wengo ensemble mardi l'anniversaire ya papa wenga ensemble baya babengi pe ba ilo babengi ba tutu maman Denise maman biso derrière grand homme et toujours une grande dame habité au-delà de tout le mais na fanatique ba nzembe belé ya BCBG donc pas ba tout ba prêtre BCBG papa chez il déplace boulé si vous ayembi na wenge na bango na kala akemba sur na BCBG pourquoi parce que ça la biloko bien papa pour sabenga ka loboko pambate les gens qui ont la musique ya canon ba bengo ba tebeke fo ba benga ka mukulu et alors okuti na pomo ko bukana omoni puku na nzoko ba telemi wana otuna na buki yango wa mutema mabe mutabuki on nzoko boyete yo po bukani otuna puku na nzoko na bien boya na binode bon ok pour tout ça les gens quand tu bouges on est si les gars sont comme bala mongo faut ça que le bien bando luko kaka taba garçon na quartier to pendant on s'en va bula ok bah si toi quartier bala bango pourquoi vous finir à bula rappelle ok pour ça la cabara bien on sait que ça que le mo bien yango ba bazanga mibalité bazanga basité bino boye liso na yo na ba masse belé bo liso net musique à lelo to so ka lelo yango te lelo za na ba blague belé ezo sila moni milinga ngabe yango 600 000 cigarettes pas moto ici là pas musique on peut aussi là tout ça là nous bon tout ça biso na bango pas imoko ba petit nga ba lego nga ba ça maso na bango ba ça ki lelo mais ça batanga raté pour la classe batanga pour l'avenir pour bima l'école na diplôme na yo au comment qu'est-ce que la géographie ressort yebito kwanza faut tanga pour na avenir zala na bagage ya makasi master na peso parole na master bati babena ngablo mona Congo taxi madesu soki tsaka madesu hein pondu na madesu ba 500 hein mais biso moto yebi na pondu na madesu na nyoko mamingi na kati na bomba pa ne bazana na nyoko mamingi madesu te madesu otoponi otokisi pondu botokisa bokamula botuta donc bazana me madesu ebike vie oyo alekinga tozoliaka ka taxi madesu me ye mutanyoka miminga waye neto zabu to biki soki musique kilo banani ba kobetango soki président uto yamba 5 président awat abenga banani papa chéri po biki ba et comme ketango skoto sepela ombana salinyoso oko bisa mama ne bolingana ka oyo ba be komi okene pe na style ga ya tribalisme président mo benga bongo raisa no benga bongo raisa raisa pe muluba babi est-ce qu'il y a président Fatché comme ça qu'on les gars moi qui c'est comme nous bazar maïle na classe bon c'est comme nous maïle na classe yo tout il faut la répondre le tout il faut la répondre chaque question mérite une réponse c'est comme des arbres la classe nous ba bimi abimi les premiers tout ça match les deuxième fois c'est pelso pour la tribalisme non ngai maman na nga muluba papa na nga mu Congo mais na robetelo makambo belé na Congo nzamba pesi grâce et tinu wana et bénéficier na makambo belé et sauver sur makambo belé premier pilote à Congo soki mulumba wana muluba kaza de mulumba premier pilote na biso mulumba mututi le la kufi eto joueur mort africain là ba match na biso to ba comme au te Angleterre quel man ake Bayern sénégalais wana je non betalma c'est bon même ça là Sadio Mané c'est Sadio Mané ba cause pointer en bangote ba eto ba Drogba ba tututi lelo ba ko le karanda e mutumbula na bité na Coupe d'Afrique akufu na 9 bi attend depuis 74 ti lelo combien d'années azana muta valoriser musique basi na monde na biso na Congo mama tchala mwana boyete ayina et tu n'as pas de avantage nango premier opposant féroce o ba président tout abaya atchara bango mai vie chichite muta senga lelo na 54 faculté droit équité tout le monde ba juridiction na ba parquet pour na président Tshisekedi la senga ki droit écoute na campus asa muluba eza mo ba avantage na bango ba zwa to ça netini premier cardinal à mboko yo cardinal wa ningisa pouvoir malula te azanani mais ça grâce na bango so ba tengi na bango mi ba seli bango ngatel tel biso premier temps na minéraux les sa mboko diamant ou bimana ko bima mingi wapi pas na bango te mfufu masango egali fo manioko na suka. Voilà, ya Blanchard. Voilà, et ça va grâce bazwa. Mwana muke ya makasi ya yemba na mboko. Taso boka sa misuba mikolo ya banana ba 5 ans. Bébé chanate azaki nani? Hein? Boyete jeune, o atiki ba leader tout na cité ya kena quartier résidentiel.
na musique avanda papa chéri na mbeteke ba vieux to mon frère ba na bandal papa on ba na kanda kanda oh to tekeli ba na ba tete ba limete mutake na ma campagne na ba jeune papa chéri na mbeteke nani yela bandal na face ya pala vieux tone. Voilà. Na l'action que Batouana, Batouana mingi bazas etinyo les hommes chance au sala makambu. Moi belesu na ntanga la rayo premier musicien avant ça au statut to bete la drummer, batteur et na niveau à chanter grand Kale Kabase de Chamala. Deux avantages mais to boy mamboya ya tribo et tino tribo wana. To boy yango. Mais pour to lobby yango. Yo muto lobby. Na lobby et comme plus papa chéri. Papa. Tant so baraté. Tant so baraté. Na lingi to vanda plus wana te. Tant vanda te comment yo tune loko? Comment yo makambo eleki mamuto tuna na. Ya na lobby te na boy. Makambo Daniel Staff ba bengse na paquet pour makambo. Alors mais comment yo retourne loko? Comment yo retourne loko? Comment boya réponse? Déjà lobby ya ba tutu boyo kabiso ba yo kiti. Papa na bete la binga. Aujourd'hui chance aux ananga. Pour la zalate avant. La zala bino. Mais monsieur me ça paquet pour le makambo. Oh tout nanga et ba polémique stérile Hollande mais makambo na betelo et minsara guerre et ça la makambo yo mike ngebe avant le makala makambo na belo boete faut la rapide donc so tuni tika na expliquer ngo bien bako pe ko interpeller ngo suna ane te mais on a lobby ali to pas na ona te on te la lobby ali to pas na ona te mais dans l'unité to pas na plus soit déjà solidité on lobby solidité ko tuna ka bongo expliquer biso bato to yoka to tala bato to botel émission ba yo nanga kuna yo kio exemple to sala kelo kwa bien bon c'est que toké na sala wa comparaison que to vani bona mais papa sera tinzembo petit ba petit mso za chanzembo ay manzembo ah to nga banzembo là bana ba eloko te c'est bon to nga banzembo là ba oh bana ba umbate bana ba recto verso te bana ba suila te bana clin d'œil te voilà Blanchard Moussaka to continuer la biso c'est vrai que papa Chirazo mené quand même et ate ba beto ko fina libumu o déclarer l'une ko c'est que l'une ningana pour le coup to beta kia na monoko te voilà Blanchard Moussaka je pense que batebele ba ota la baby show ba tout ba réclamer 3e volume de 1 le premier volume c'est va consommer oignon. Pardon. On consomme le deuxième volume. Mais pour toi on en a 3. Faut pas consommer un à 2 là. Tu me dis que bon on a décembre wa. Tu me dis deuxième bon on a février, Léo quand moi. Ben en février. 4 mois déjà. Ça après février. Mais c'est le deuxième volume na 2 mois ya pamba. Na février mais 2 mois ya pamba. Tu ça il faut 4 mois. Il y a bien. Tu retournes au 3e volume de. On là ta tricot mon roi. Tu sais ni on là tes agitoro mingi. Bilamba la bisoti. Eza ya biso papa tu me dis l'album la février. En décembre. C'est 7 chansons en février. C'est février. C'est clip moko susu ya parti bolona. Mais malep graduellement, tu me bloko tumbala moko te. D'accord. Mbala moko te. Ma eza technique du combat. Tant que décision ezali, batela pe maloba. So maloba no so lobango. Boyete aussi la vente. Aussi la vente. Congolais za bongo. So to bimisa kité. Bimisa kité. So tu sais na février te. Tu me sais na février te papa. Na bien. Comment tu m'as tenu 1 plus 1 absolu égal 2. 2 plus 2 égale 4. 3 plus 3 égale 6. Tant que tu n'as absolu 4 plus 4 égale 7, on va mailler l'été. Mais tant que 1 plus 1 égale 2. On va y aller. Tant que 2 plus 2 égale 4, on va y aller. Tant que 3 plus 3 égale 6. Congolais qui ont passé 20 plans. Pour mon coca, au BBC, à Bossani tout. Tu as dit que 3 plans, tu as dit 2. Année Siri. Année Siri. Alors. Voilà Blanchard Moussaka, toujours continuez, nous continuons toujours avec vous, mais Blanchard Moussaka. Ouais. Les gens réclament Zulema. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas avec Zulema? Maïmba le beat. Donc, on que non, vous allez entendre un baraté. Ils ont parlé, musique qui m'a langoté. Musique qui m'a langoté, ils ont parlé si ça soigne à eux. Pour te foutre qui m'ont lango, si ça soigne à eux, ils ont un podium na cam et mon rap. Ce qui le cause, il y a un bâton, il y a une santé en vérité. Donc pour faire abela qui ne soit bela ka côté au Wenge côté hôpital la Zingiri akima qui hôpital et moi le na te valoba qui moi akimi hôpital qui hôpital pour anene bon ça me te hôpital c'est bizarre même c'est très mais hôpital na Ngiri hôpital les appels mobile c'est Blanchard Moussaka ka Ngiri pourquoi mais il y a poni wanat et puis il y a malade pour la maladie spécifique
personnalisé neti docteur ebele mona na Congo boyo na lobelité ngolo belo yebango docteur ebele mona na Congo bino sala tout à tout bobela raté alors on a tout so to yebaki mama bobela ngotu na bongo te parce que docteur ebele mona na ba lina ba hôpital na Congo so OK ba commence à ba patient petolingina na bon rapide polyclinique na ngeza na ngenge polyclinique ngeza na kitambo bazala ngwe bango to monaka là je sais tous les polycliniques au monaka la plupart des docteurs na maman ye mo bana clinique ngale neti ba docteur ming bana clinique ba docteur maman ye ebele hôpital azana ba leki na ye o ba sala pe musalo ya salaka neti tata o ya bota poli kwa lipa anyo kwa marate sokatika ti bana myo ko papa lipa pas boté qui naïe boité hôpital à Balik ne belé salam la big sara pharmacie pas aller hôpital la big sara té il y a des hommes à la moto sur la pharmacie oui alors Balik hôpital sur la tout questionnaire Blanchard Moussara Balobi la plupart ba via wingi ba freiner ba jeune belé ba wi bandoki comme il y a le mesili mais pas ça te tozaka kati si on a sous question nanzela ya zulema pour malade ya zulema mo bato belé ba interpréter na bandenge c'est bato ba interpréter na ndenge moko benga zulema na tinele ya enka na bato na kende toke bien na tinele ya enka to kende bien ah bato ba bika loba na bito ke mo bien OK loba non to moni ba lobeso ba bimi ba wenge ba fo bana ba gindoki ba kanga bango ba progresser te zulema chez papa Chériti le lo ba malade tozo yoka c'est une belle ça la vraiment c'est le sucre n'y a problème à sucre c'est une appelle sucre on aime des sucre sucre il y a na mauvaise alimentation tant que vous ya relire à 3 heures tant que tomber les coniques sur bilo roté compliqué plus sucre sucre il y a na nervosité ko silika mingi sucre peut mataka hein vous comprenez sucre ça makambo belé yaka oko bilele na poto komi soko beli fo bacho mai net po bata sike bana mai na bawo bacho mai net se ba checker parce que sike oko za na onte siko ye le bi pesili sike za compliqué donc ça insili na ko tindika susu sukali na nzoto te OK donc yango batinda ka biso to salaka moi mélange habilité à part checking ndongo vandi bo chaque jour mwanga dia autant so diara na ngote nous avons eu un gars à 16 jours. Boya, mon pêche bololo, donc créer un bololo dans d'autres pour ça vraiment d'équilibre dans d'autres non. Parce que bloc toi le Congo, yana bloc toi monde le yana sukali, na mapa yana sukali. Mateka yana sukali, madezo yana sukali, lozo yana sukali. Sur la libre sukali on a tout au kufa. Y'a un malade avec un diabète, donc comment diable des dans d'autres. Tout au lieu yana sukali. Alors si il faut créer un équilibre ya bileli na yo. Chaque jour na pesi au conseil pesa pe baninga moi biloko bolo faut que tu créer kango au fond même biela ngadi na pesa ba le singo mo pesa kanzala ya mantole wana senga ngadi dia ozo obuku ta muke na omelanga moi bière na yo likambo te ozo mpesipesi au continent kati quand on a compte que bololo wana ebo ebisa fulufulu wana fulufulu ya masenge pesa hémorroïde alors bololo wana ekobomango ezo aider yo ocha mpesipesi mo lokel ka petit oza na chambre 3 yo meleli yango pona santé moi c'était o meleli yango pona santé équilibre ndoto na yo voilà faire qui donc bilo lo bomba bilo ba jeno comme so mela masanga na mesa no ezo to kalola réchaud mpesipesi kita mata bo mama mabuka tata mais batunyo to basangisa ngo pela ba masanga tas na buli ya fo masa mbelia tozo mbele kota na cuisine oke mbeso kota na cuisine na sepelaka akata ba tungulu akata ba ngombe mais même mbele comme na maboko ya kuluna échanger boule. Et comme ça va pareil. Mais ça va pareil. Tu as bien bon voilà. Net les longs na osenga ba continuation mboka ba checker ba gester rebelle ba na Congo. OK. Ba kununa le ba ko bunda na machette mi bale ba souda. Nana soudele yo machette wana. Faut kanga ba wana. Tant ya soudele machette ça faire nini? Munda ta guerre, il fallait que ça mi bale. Non. Parce que là ba ko machette mi bale. Mais nana souda qui a ajusté wana. Voilà Blanchard Osaka. On a quand même pour pas le besso par rapport à ma vie wingé. Teza lukuta na lukuta. Lukuta. Rolo bani pona ya ota. Teza lukuta eza luki base. Pas na ngala moni masa na luki base. Asa bon animateur a créé boulot na bien. A luki base poisson bana beti kuya. On les on a créé ta place ngina. Actualité. Avant toyebe auta yo. Bandaka j'espère. Na yebara.
Personne, hein. Vous doutez, hein? Président Ouera a joué à Kenya. Poto, hein? Si on a un dogatini, na poto. Jamais. Donc, le bin une nuisance. Il faut monter Kemba. Monter faux. À la rabienti. Donc, il a loi na bango. Ce que ça dit malamu a poufi. Bana dit commandement ya Nzambe babalongo. Pour ça ça la nere. C'était muyibi moi danger. Dit commandement Nzambe babalongo. Parce que ma vie boma te ya bi boma. Kolinga yina. Au contraire. C'est comme mutaza na zo mutaza botiendoki. A otino na poto mtuti mbandaka. Hein? Hein? Et bandé. Obi na mbandaka na nenga mabete bandeko na bisome. Ebele ba mama ba mbandaka bana na baspea. Nako pakola mabele ya nkamba po na place ocha make-up ba chaka mabele kamba. Baba se bele ba mboka boyete. Na place oluka lait de beauté na maison cosmétique. Yeta sol comme mafuta mbila. Bana baspea kala. C'est comme ta longolo bonga commission na vie wana. Werat. Amemi opoto werat. Ozu basia werat. Otambo na camion werat. C'est comme ndoka kosala ba bien bébé bongo. Bako kwa wera ba même na poto na moni fabriquer ça tindi leki na nga chemin que na mosi aboti aux États-Unis chemin tambola ki pe boke sebele ata mbanzango akendaki ana voje ba commune omona longwe bandal aye yolo akengaba pas fabriquer mwana ya wera ake ba poto te mosu masa so dolé a salaire héros na pese mbote na poto chance na sepena ba mankaka ya comprendre aleka na tv moi lo mama ba papa chéri sali mabe azabo asala biso bo la salle là monsieur Béran na fona bivie la ya limbisa c'est erreur grave na sala dolin la tenue dolin ne repose ne moi si na mboka na repose wa valeur il faut ton azala te lexi ka botaka boyete ka mise po bandi mo faut ça l'album oyi man album oyi ma disque no bimi yo dolin ngo vandu ba pipi tu boza na poto papa chez maman na poto boyi ma disque ni oh te ba même na poto point sans disque. Et bon, le temps qu'il y a poto, ça il y a une basse à répétition. Batini et trois mon poto. Bon, c'est comme tu vois là, tu vois pas bande. Quand on l'a zabongo, ce retour va tout va boire na bolingo. Au moins on pas condamné, pas condamné, au même boire les points. Et Zara bongo dans le bar à boire. Son monde va commis masanga pas faisait chengen le qui a mettre was suprême. Va commis encore 2000 francs. So côté na carte pesi 2000 francs, pesi ko ina. Mais so que la formation moni sina nyoko, bino yeso ba kisite, leso masina nyoko ya na mi, ba so to teka ka konte nanga mo pe na teka ka na mona na ngangote. Ba no so ba tuna rati. Ba no so talaka na misu. Mis tuna yo mo ça l'examen intérieur. Avec un rétrospectif, examen mo intérieur, rétrospectif. Ça la rétro. Mi tuna la uta wapi pona koma. Netinga blancha na lobanga yanga na sonité. Moi, la mécanicien, mon papa n'était pas un bureaucrate. Papa a fait un grand mécanicien. Papa a mis ça technique, il y a colon la monteur. Comment on a colon la monteur à Fouga, au Tina, il y a papa a mis balan. Papa Dominique. Dans une chance, c'est là, chambre, mon a démarré, rotor, boîte de vitesse. On a le temps de libanais. Blanchard, on a la chambre. On a Nicolas premier. Donc, dans un banc à air, moi, la mécanicien, on a la plan. Vous voyez, la ville de l'électricité, nous sommes techniciens professionnels à l'électricité industrielle et bâtiment. Nous sommes continués chez Bino dans la cabine. Pas dans loué. Nous avons une démonstration. Oh, mais courant, tout le monde courant dans le quartier. Quand le pont, on a vu ça. Madame Nangaïke. Madame Nangaïke, mais mon bali Nanga. Mbali nanga électricien peu de formation. La bino ata la batu. Ba benga technicien pe bia balabala. Ba kokate. Kozo sa courant pas on sera courir mais courant na cabine na logette elle. Pour nous bien en cabine, faut bien en logette. Pour la logette ba kosa biso déjà. Ba tia 6600 volts ba tia squelette mo. Na pas on toi tia bon. 6600 volts na logette a raté. 6600 volts dans la cabine. Ba bête ba base station mo na ba balabala. To na ba PC. PC la cabine pas petite cabine. PC le petite cabine, la cabine moi mkia la balabala. Et abréviation PC, le petite cabine. Ah ouais balabala. Dans là où on a logette. Tout ça on a 320 volts entre phase 220 volts entre phase neutre. Donc on a 6600 volts dans la cabine. Mais la conception de la logette moi ba tiango, n'est-ce que les moi azanga nzoto akala mutu na colonel Salam. Oui bien ouais. A vous mena ba pala bato. Natal oh
câble yango ngabi wa benga entrée snelle pour titre comme on to benga ba câble ba câble utara na balabala ko na ndao natali entrée snelle à 63 carré mais quand na cabine biso électricien yaki wana atiaki 4 carrés na entrée mer asali ligature il y a 4 carrés na 63 carrés yango 4 carrés wana souple à sofaki na si bango elangai boyelangai poto la welanga 4 fils il y a deux demi ba elinga na deni down et comme le 10 carrés câble à 16 carrés pour écouter on a parlé 16 carrés là comme le 10 carrés la salle ligature la salle jonction olena chai na longa ba fusible à cartouche poto on a fusible à cartouche pour balo aboye fusible à broche à bibele mi balé na fusible automatique ma taraboye zonga aboye vous comprenez moi na expliquer ma musique telonga ba omba o ko ma classe na avant na ya pas omba sikoyo na chango likolo mbala moko na tiki coffre fusible généraux na chango mbamo na coffre de manœuvre poto on a fusible généraux 63 ampères tu na coffre de manœuvre 45 ampères si ma to na tableau visionnaire pas ba fusible belé kuno zo na eloko ne loko pour la palette on a des bureaux compliqués so place na ba résistance cuisine na faire à repasser donc réchaud na faire à repasser biloko mbele zo courant makasi ndako ya ngwana ba split eloko la courant na démarrage so asongile normal ro ba ampoule na niateli bango le 7e jour ba tasnel ba mi o le to ngeto sala yango ya salit ba ta parler ba beti ba pas ba beti maboko donc koyeba soki oyebi mais na sisa la classe wana ceux qui n'ont pas papa chéri erreur maintenant tu as testé tel rabiga mais c'est quoi pour pas passer par mon zone il a fait ça epeli na chaba epeli boete ya ceux qui n'ont pas porté parole à chaud mbemba erreur pourquoi moulena selemba otena ko ngantesa munene le rola nanyo le na papa chéri dans un anglaise voilà tu nazo luka na zwaka il faut ton ndima bango tous na gratitude tous za ba ingraté vie est bizarre tous za ba ingraté obi mwana oyo mwana quartier anix aidai mama na tout à pondu attaquer veiller maman bom la ça na pondu te pour aider na tout à pondu boete so so ba bien ba leader pourquoi on a vendre bon la fala kabelo mbongo on vend bo faire kabelo mbongo on vend bo hériter peso mbongo on vend bo bango to pesa ngamo wera mais la sala papa chéri pas na liara pas vina ngeza pourquoi président ngaba il y a là la respect na ba président nyo sa orchestre zomona président Tchad a présenté papa merci ba président Tanzania royalité attends aza président mukema za président donc moi respect wana maman toza maman na yo alors toi to tala toza ba photo ngone ba yaka to moni ba les bogards to mona ndenge ba ya to mona ba blobeso ndenge ba ya ba laisse na TV hein nan ndenge ba le kokani ba komi bon pour la nai oui ensemble yo sengane na vanda bom gosu jojo mandika tininga pa problème mukende na zo $5,000 na bengo somango koka ngabi oh anga pareil kufite soma wa bimilia coca $5,000 c'est malanga zate vie la 5,000 pas problème que bon ça so benga na osilika et so soma ngo coca na la marbebela osala na côté na milinga tuni coca 5,000 basali on na basali ngo tinente na basali ah via pesinga mbongo ya komi bongi la maleme na ziongo pona yana biso a pesinga pona nani pona saka pa nani pona sala pa papa chéri après wana a pesinga yesa papa chéri a betela pour fond la boîte na Afrique du Sud na bouma wana na benga to kendeki à partir de benga to keme asali ngo pona papa chéri wili mushana kablanga $5,000 na ba 2002 e ko damboka pona nani sana ina kibinda ko ya bleki na dudu ba pesa ngango sia pesa muzindo za kuna sia pesa yango ba pesa pona papa chéri kiti ba pesa munesika ela sera valeur na yo ya na tele ko kina kiti ya kopal soko titembe telema premier ministre ya otalanga ah président papa Sama aya au moins la musakita il va faire cuire la poupole en lisusu ce chef de l'état est mbalamona je sais pas les razo ya bonaka de fata kita cuire na magasin ya sikana sachet na kokata on a misu na ye pour na les razo vendre so ngakende ata bana na sala ngo o mata so ba pala na tala mura ya to bata koyi basu na koyi na nani so tete na ina bisi ba whisky so ndena tila na vitrine e ba photo te emela marape metala na bisa pa ya nani pour so na bimisi e rozo 20 yo so na bimisi na ko regretter non bana yo sepelo langwe mais ngai na regretter ezongi sous stepo na betelo papa e tangu ta seka zo tanga mbonga zo sepela teki mingi
pas bato basobe baseke bakesa ni bakelela te yom to tseke otanga mbongo na lela teke kele tala pa bayaki wana ne ozobenga petit yana 4 kg 7 le mino sala 8 batama baya tindelanga nino pa yo teke ozo sepela muta baseke tala bato bateke la bona badresse maman papa ke donc eza bongo les bonheurs des uns font les malheurs des autres ça li balela ka basumbela raté ba master na ngai o ba soko longo keso mo finga ba président na yo ba président bele ba otalo hein kaso ko to kese o so finga wera so pas mo ya pas na psota uta maison mère a finga ai pas na finga na pse ba to rozote mko finga na TV papa cheka tala kayo et puis na tonga ki yona sege ata nga finga wera mko ya pas na biso père finga ka bo ah finga papa o meza like mabandoki to lia batu mko mota ya mko bata lia basili na no mekoti boyete natala bongo te bata cercle na bata pharmacie conseil na pesi bino ngwana ta boteka ka mbongo bozo sepela botuna bata sombaki musuku na kele aline yo mo ko teki kisi muta seke ba yo ba sete teki mabaya me bata bakelela. Voilà, c'était là Blanchard Moussaka. Bazala bana. Bazala ba fanatique. Mamozo bezo blessé bango. On reçoit chance té. Bango lobelo faux. On reçoit chance té. Lulemo mo na rien mo na mo pousser. Tout na ba docteur. Ngo ba sanga lulemo ndengela. Lome kita tia. Lome atia. Boyeba. Lulemo to ngona ko. Ela tia. Tila katia. Muso mone mukiaza mulai. Papier génique à chasseur et à likasat. Pas chasseur sali to être na zamba. Mam kiliar so ma papier génique. Akolongola na likasa mais atala makasa ya nana sa kolongola akobango sela on po ya nzube et ko vendre mopanzi ba tutu ba saka na bango te na vie faut la prudence ba devant nani. Voilà, conseil na ba mission pele ya ba artiste na biso mais Blanchard Moussaka ndeko faire rigola 24 juin à jour J dans quelques jours na stade des Martyrs. Un mot d'abord par rapport à Ferregola le padre Motuna. Félicitations dans la campagne Bizorbic. Na zoara chance en novembre na na téléphone c'est Nekolanga pour ya na cousin c'est Nekolanga comme album té aujourd'hui avantage mo Bizorbi no et ça lo campagne. OK. Et puis tout monde si lelo ça les campagne qui toko ba campagne to ko kanate. Biso ya bigote to sala ka na ndenge na biso fallait c'est na ndenge na hérité c'est na ba campagne to ko kanate pour na bilo na vite de to za biso belé to elongi morote ça peut famille morote mais to abatu biso tout to linga pe na ndenge morote yo ko linga nga ko linga mo sur internet yo to so mo lagi le olulagi mo si na parler olulaye pas leki no ya ala aka mada leki no olinga pe eza mususu sovara ela bakange azora mapa na mateka futi bangi ba beta ye o futele e kota yi bolinga ya ya bien mususu ko sena ba bisuna ba grata na ndoka ozolesa no tabano ngola ko mamuneno ke tekena mariano baza oh ye me yele na carte oui alors mais Philippe yeko non non ça ba grata na mbongo ozolona yo commissaire bilanga no obuki likambute baza pe akile ka carte molingela ba technique ofanga na Belgique bo bengilanga boke balilanga Brigitte oh mais leki na yet ya akala mona ka yango bien akablanga ba mikate te alaka ba mikate te alaka ba mikate te e biloko ndokit mbongo mobali pa moi c'est e biloko ndokit donc ta kabilo lilala na poko senga nini makilate boyete biloko ndokya bon mbongo mobali pa moi c'est biloko ndoki ah ta pesa ko pamplemousse mungola ko sengo mona sengo nzoto na ozo mona donc marketing ya faire et ça la mi biso ce qui ndenge na biso pas ça mi biso bien c'est les maman na campagne et puis au bête stade un peu à la plaie et puis à venouler ndenge d'après nga pona moni challenge ya biso bino na ba chinois na ba japonais même ta challenge zelo mususu plein pezelo mususu te bino ndebo baby si musique biso ko imposer biso ngo la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille voilà. Voilà des définitions qu'on a eu à la musique. Si on a lu pour la technique de la musique, on a sous. La musique est là de faire les pleins dans le lukango tisiko. Ce que moi le tinga. Ngati na lukango, tisiko na lukango. Bino no comme si musique mamba ba plein. Donc tu n'es que ça alors, tu vedette pas regarder la salle tu nous au revoir. Na mo salut au revoir. Au revoir. Et là on te tika na ya ngwana. Prenez ni parce que génération est moi génération est et bi musique était melingi mamba musique. Se comprendre nuance dans génération yé lelo et yebi musique té mais lingi makamba musique ya ba la définition na sika kolo mukili nzambe aloba aller partout dans le monde faites de toutes les nations mes disciples boyete mais yé mo kalbi quelque part là où 2-3 personnes va sangani na zawana
fallait nzamba bate pona na ya wana fo kokata pays mobimba pona le babongote oh yo na stade de martyr au monako kitama pa melega on ebele toi 80 millions na capital ça de matin ya 80 millions donc tu qui sait pas melega stade to ni na to tika lisusu mais bino ba via wenge ba banda marambo wana ya ba plein yo ba leki ba via biso to se concurrence na ba leki ya lelo te na continue te yo pe na lo ba bino ba to banda ba idéologie na ba leki ba so qui stade de martyr ezaki ballon d'or papa chéri na wera ba lo question na Messi ba 7 ba to lelo ba ngoto ba lelo ba kaka ba Benzema ba ta moko ba Modric ba nani ba Zidane ba ta moko to se concurrence na bango te soko moni pa babomitaba mutanzala zo senga maseke seka zandoki yo bezo na nzala babomitaba misuni yango ba personne olia te ngaka maseke ola tolo ka chenette di musique nanu toke to beti musique abeti musique na zongi wenge lelo monde etambula na wenge ko chaka masoko beta masola ba musique o cha wenge ezala zo mi boma yo moko te to bige ba na betelo faire out web out na wenge hérité out web wenge donc zo mona ba tu Fabrice beta ya beta wenge kaka donc wenge o cha ya kwa tata jamais ko tiko zo lo mwana ata mwana za boga mwana boga ndenge nini ba no bisa ka bota ya tata na ye wenge mtasa fali albipo abima alula des grands na ye wera na papa chéri bata nani bata wenge te et moto azo compliqué là-bas jeune ouais miké les gars sont innocent bit pas bima Vodacom nana sali musique on allait makabate allait makaba uta wenga moki mango yate donc tchaka na ba papa chéri ba wera te na ba tu bazo ba leki na bango te eza bien musique moi faire effervescence on a fait ça là moi ngou man faut ça là elle ngo bien moi concurrence avec faut ça nango oh la bien tu as les 30 jours yebanat le 24 jours comme la succès de la monde musique si nana tegalissime j'ai été dans le dimanche pas bien bêta la cause boti quand ils ont gravité ça gravité pour na yo réaction na par rapport à l'idée la cause ta bêta pe koto provocation yo non provocation roga pe na elle nazo bêta ba opposant pe kuna na ba leader ba chili ba chele libaya kote kasi eleki nini tout wana succès na ngo mutu kozwa mutu moko nana kozwa mutu ataki data liboso faire c'est le complète n'était donc l'idée la cause était ndeko na biso Versace to là ta fait ça c'est de l'autre akufa so na 98 boete esa la mgato ngo susu mais mutasala ngo leki na ye Donatelli ameka la mane mo Donatelli te kamate Donatelli azotala ameka te la mane Donatelli pour les Versace c'était kamite ndeko motonga ka ko teka na komwa ya na Versace pour faire ça ça les marques mutasaki li bosom da bimi marque ya Blanchard et ça li tout bien na bien oh moi te faire la na TV abi wa robeta le 24 za na ma bete papa na bien mais pour ni bato na tout ba préférer surtout ba na clan wenge ba préférer ko tshela na ba ndeko na mtu ba préférer ko tshela faire gola libaya na bien master parce que bazali na bada tu na master to mona ka pe mini Abraham achela nani c'est le scrum achela pe nani fali poupa libaya Messi babate mais to pas beta raté mini Abraham to mona achela libaya ko beta wapi mais ozo mona so na yo na faire na fala mona mabe ngai yo faire na fala mona mabe faire la ligne TV la bini bato tu babeta na kolo makambwa babeta na bango yana so babeta liko fela libu matata pono pe kuna na fayulu kuna bachele pe libaya kasi ma poli date mo historique yo yo zo côté ya polémique mais pas faire tu as de polémique te bato na tout bo combattre oui tu fais parler yo au moins on côté polémique pas faire azo se pela kunde bato zo belé ezo tinda batala concerne pas tu na bato zo point nani ozo bato ba sara référence na ye to comme les nanan et ma chance moi jouer dans les vidéos t'es comme les Jésus to bien Jésus de Nias maman les comme les Marie Jésus a solo maman les Marie azo mara na moi chance na ye mais ça chance mon dans ma PC tous les églises ba ça la maman par rapport à nani oh maman va comparer nani oh kimba nani azo moi chance na ye azo vivre époque na ye moi chance na ye bon tu dois la naïe moi chance to chance oh mais quand c'était 24 as chance la chance t'es pas moi tu fais to corriger ko non il y a moi na chance faut le baga chance kozo moi on est papa soki na wenze kuti mutambongo na wenze kuti patron na wenze ko banga te kene so magari ko lingo somba mutambongo na so male wenze mbimate eso mapeke loko moko boyete ça so biloko nyonso ko tula changwe bon mutambongo raisonner so mi pondu matka kutaba ba pince ba tournevis a changwe
Aïe, ça m'a dit que l'eau moro boy. Faire à côté na ya beti. On va tirer ma bête à côté na bango. Et ça lit bien. Yoza awa. C'est yo coulissa no banate. Masana ba monate ba kula catholique ya kitamba kula catholique ya ngingiri ya bandal ya yolo. So to allez, on va kula ka ba ini sango wana. To en tout cas biso na ya ngingiri na okota simplicité. Nko na kula ape ba kula. Sango se pena na ngate. Ofiti. Mbwa o longwe. Ayo so lingi. So lingi ya. O chambwa maseke. Kota na chambre. Sambela na nzambe acha ba mbwa tu bana quartier na maseke parce que mbona zo tambula amona kaneti mbwa sikate ala isolé akokima so akimite ba okime ba mbwa so okime bota ba frena nani banyama tu so lekse bona babala ba tellement point so ba pango ba cha chez méchante banyama bakamwa mbwa so misu lupango en tout cas joza na mbwa so misu mo sa taba frena zana ba so pire ta so misu. Voilà. Donc, badat wana nyoso succès na nzo na nga pas cheta. Non non mon bien fait baksa maka na. Badat ba baksa badat. Azui chance na ye, eza chance na ye. Na mon papa chéri mino Abraham Ambo encore yeye pas hit. Aye paye. Mais ça va bien. Eza fête papa. Chance na mal chance etambula nzela moko. OK. Maintenant bakutana te. Mutakosa mbongo le barani. Mal chance. Bongo le ultime bon. Mukwape tu le mal chance ba ozala. Voilà. Et puis bonjour madame Sopamba. Bonjour madame Sokapoto loba. Quand ça va step ba place tout ba tu robeta. Na masamba débat. Premier président ville. Alphonse Massamba débat. Moi n'ai pas mort. Moi na moi aussi. Ba ku fera tragique hein. Ba assassinaye ba assassina moi aussi. Moi n'est pas auto assassina moi aussi. Moi na liboso ba bomaye. Moi no a outi Kofo. A outi France. Aye na Gwaza ba ku fera bon. Mais homme le plus malchanceux Azara français. OK. À ça là a boucana 24 fois. Batou azika na moto soki 30 fois ara français. Donc batou ba beta na bango. Bonne chance. So quand dit Massamba débat 30 000 places. Aujourd'hui 30. Aujourd'hui so ba comme so ba tu téléminer comme à 40. Aujourd'hui nino au Sainte-Thérèse. Stade voilà ya rendez-vous. Je dis tu vas dire ceux qui va 15 000. Tu pas prendre Roberta, ceux qui 3 000. Pas eu l'état Roberta, ceux qui 4 000. Pas so 500 ceux comme on va 50 000. Donc stade Martin moko et les qui ont tout. Au moni baoba. Nzeta baoba. Hein? La bête liot. Nzeta baoba moko. Ceux qui au panzi ango. Bruxelles na tala ba boîte allumette tala. Mais tiji moko allumette. Et quand tu m'as dit que tu as nyonso au moins quand tu as fait mille à compliquer bango tout mais et on est en musique biso même peut yebi belé peut-être ba yemba ndenge mona yete to yebi to rana bango oh to yebi bango to rana bango ezaka mboka zambe zangi lion tous les nyama bimara yanki ba nga batikile nga héritage vielo ina nyongo nga bana diriger bino comme bongo pour zoloba moko mais yala bongo mais bonne chose biso ça so bien so ta wenge so to fait bien papa chéri wera ba salamu salal kitoko le stade de matin le ngoma mbabale. Ça de matin comme musique. Bah on va parler de musique sur la salle de matin. Ah merci ba wenge. Merci ba papa chenga nga bon. So na zo na bete mama boko. Ah na bete mama merci ba papa chenga. Voilà, merci na ba leader ya makasio ba sala biso musala po ba leki ba noko ba massa ba zwa relève le lot. En tout cas un grand merci à toute l'équipe de Congo Mokili. Il y a Bruno Lubika mbongo ya propre na bossa na raté na bossa nité boza vraiment ébélé. Boza raton na bino ya rota émission na biso et puis madame Chela Kibwila na bossa ni pété depuis France Koulana Fondation, association plutôt AEDA. Et en tout cas, vous avez bien Blanchard Moussaka, Nego Sango, Papa Sango, Bimeli Bisso à l'Obig, Papa Chéri Jibem Piana, à Foutalar pour les gars solo dans la politique. Kofi Olomide. Moi, je ne vais pas polémique. Kofi Olomide. Pas Bengisa, Bengisa. Pas polémique. Tous les deux moins réaction. La question est mal formée. Malobi. Papa chéri a foutu un bon pour les gars dans la politique, mais les autres oui quoi ça bah benda ba quoi c'est la muta makamute sans azara muta ba parquer faut le ba makamnenge ya le ba mais yema kasi ya ngwana muta ba parquer afunda ka pamba il faut on lo bandenge ye alo ba pona répondre yo ba bi bona na terme ya ba soldat ba lo bi boy ordre mal donné les exécutés il faut le bananga ndenga lo ba yo ina polémique mais
Ngana sona ko banga pomno ba bino ba question. Comment ba question le mabe so bika o bon répondre te. Pas ba bon te. Mais on répond de il y a le big, il y a papa chéri futa là. O ko sa. Il y a zolo papa. O ko sa raka. Mais on a le big te. O ko sa. Bon, ngana bien ça te répondre ne vrai ou faux? OK, ngana wana te. La question bon la kei na longoli place on a na terrain. Ngana tuni vrai ou faux papa chéri futa mbongo. Badès na wenze ko na bokoda mbala moko. Asangwa la bina baxelo. OK, pour voter la TV. Ngana tuni question. Yango o tuna mais ngala la. Tuna tuni ga vrai ou faux. Les gens ndenge ya lo bagité. Vrai ou faux? Tout se comprendre te. D'accord, la tigio lo ba. Ina lo baboui. Bolingi ko lia manga zo bola ko monelo ya mukokoli. Bolandaka télévision, musala meza TV. Faut bolandaka. Ndeko sanga lo baki boui. Alo biboui. Ba musicien nyonso yo ti papa chéri. Ya bi nyonso. Na bonde ko tanga parce que ngana invité yo moko. Ko si. Vous êtes à la bisote. Oh ya calme. Ta fongo là. Merci. Voilà en tout cas batubele biso, batubele vraiment bota la biso. Alobi boye na bosolo na politique. Alobi boye. Ba musicien nyonso yo bomona baleka na bosolo na politique. Ba futanga mbongo. Sauf Kofi Olomide. Et puis bango tout ba ya par personne interposée. Ko ya pas sima mutu. Ba benga personne interposée. Ba ya pas Hervé Nemoko na moko tanga ki wa sima bango ba bisinga ngala ka troisième mutu. Sur le bilan boye ndé na répondre. Tenga tuni ka vrai ou faux papa. T'es sûr que na papa j'ai pas mal. Tenga le bilan vrai ou faux. Toi tu es aux communicateur il y a BCBG papa chéri. Il a touché corps artistique. A touché papa chéri. Est-ce qu'on a préféré ko tchaba na ko parce que la mission na bangote. Les mission na yo nanga. Non. Na parquet ça va fundi que to buyi ba manga baba buyi ba manga baba te to futo kanyo po yo yibaki manga baba buyi baki ba manga. Il faut pas me faire avaler quelque chose que je n'ai pas mâché. Tant que n'a pas parlé au samba, bon on va parler. Boya ba zo base boya surtout que n'a pas makala. Boyete boya raté. Na bete l'autre. Voilà ndako tu bosse. Na bete na mona ote. Ah te voilà le mabe. Na ina ipe kim na mona. To zala na na. Ipe kim na. Je rappelle la téléphone. Na téléphone. Papa la téléphone solo langa. La téléphone solo langa. Zo bete lo. Lo kala boya kate bon ko base grand zone sabino. Po biso to kendaka na no samba te. Mais ve mais boson la politique ça l'a aidé. Boson la politique est bimi année passée. Et yebana nango bébé bima mais po eyebana année passée ça bébé émission ba bébé na yo oumeli na succès ko leka bosolo na politique. D'après nga. Merci beaucoup. Muta fula bosolo na politique aza politicien te. Comme on a pasteur Mukuna. Mama soyi mte sala bosolo na politique. Yango te yango. Merci beaucoup. Pourquoi vous maman musique on te vous tout nango kaka. Mais na lina tout. Papa muto so annoncé 26 ans na TV donc bosolo na politique a talanga a infirmerie a talanga. Ngata liete a talanga. Mais yo ko lugo lega pe kuna. Non lega ça ni na la combo ko leka ye na monde. Pardon? Na combo ko leka na monde. Nga. Ah, te tiga moto yo. Na beto ni bate. Tiga to yo ke parquet pour aller liga moto. Israël mutombo. Alega mosala comme la monde. Tiga la boy to ke na. Papa, la Chine bosolo na politique la Chine ko teni. Batala bosolo na politique na Hollande, nga batala monde tete. Oh, papa, muto ba mutabi ba Fabrice ba komi ba star. Alima Robino boye. Na mona ba ba musicien te. Ba kuna mi ba Fabrice, ba musicien to mona koyo nga. Na sala 26 ans na TV. Tanganga doye na bino na presse pona leso ki mukolo na presse. Doye na bino ba mamile lati. Na yambai. Nga ba ndo yambanga mama mutambanga manda chebo. Na ilunga mwana buti na mbuyi bwebwe. Mamile la yo na mona mamile la. Dioka na mona nengo ya. Donner ya ngumba. À Paris. Donner ya ngumba. Ya yambinga. Ya yambinga. Na yo kate. Mais gasa pas la tongisio parce que yo tangi ba. Na tanga ba doye. Ba doye na bino mama ke tabute. Soko mono benga doye. Boyete. Hein? Aye 4 mutu na canal kin na banina Gilles Mpunga. Le basa canal kin na hotel egi kiosque. Omoni kiosque mona ka. Omoni conteneur mona. Si. Bakablo katikati. Antenne A koto canal kin. Nyokuti ngo bonte. Nyokuti ngo ndako na ba ville. Bonte basa na pa RTNC. Tout balai kuna. Na pa RTNC. Na ba Tropicana. Ko tchali yakata. Ça n'a expliqué mon Non, c'est bon, vas-y. Na betelo ba doye na bino ba papi mboma. Ba ndati le colette. Na yambi bango. Ba doye na bino ba pacho RFI. Na yamba bango. Net nani. Tout ba visite manganga. Na ko tangelo ba chaîne na bango na ba 8e ba 6e. Ngana za na TV. Boso na politique ya zate. Oh. Israël. Na ko tangelo 2014 na IPKIM. To ba na manati. Ali chargé ya presse so ya IPKIM j'espère. Pour na mone pas général diamato. Yo ibesi ko nga ibeka lati. Na ibiye ali kana TV te. Nga c'est 26 ans le kana TV. Boso na politique bani ne passer pas mutombo. O chaonanga. Mamnu ngobete nanga. Amona mukepa nanga na monde. D'ailleurs abimana ba proverbe nanga.
Maman, premier problème, c'est la politique. C'est le succès. Maman, il y a un nombre de gens qui ont un soso. Maman, tu as un nombre de gens qui ont un soso. Le collègue, on l'a tellement pas pour n'a pas permis pour se sauver dans la base. 20 ans. Regardez, tu sais, le mot passé au Légana, Kuno, Kumisa route bosso la politique. Oh, Kumisa des missions, il y a des archives, on a des archives. On a amalgame. C'est que tu ce qui m'a ça la faux. À Salim connaît l'eau, moi, mission moi bien l'équipe et ça bien. Ce n'a pas boire, on va faire la boire raté. Alors qu'on a boire raté pour ça qui m'a bien mon gars. Mon gars Salim m'a bien, tu condamné m'a bien. OK. Encore là bon côté pour papa chéri ba ouais raser l'autre. Aka mutunda mbasa mais l'autre côté. Donc je dis bana ba sala. Fabrica ça coco ya papa chéri. A mais OK c'est la poto voilà. Mais Israël a donc que poto n'est passé. Donc Fabrica ça que poto n'est passé. Abandonné aucun. Pour comparer les, faut pas comparer les incomparables. Israël a 7 personnes qui sont rappeler dans la chaîne na bango. Papa il y a 80 personnes qui sont rappeler que na poto. Ouais, 80. Au Tchèque bango. Depuis quand on na poto où pas. Israël soit quelque poto qui na yemoko. Mukolo ba pigme ba mbanda ka mimi ba petua ba na bango. On to za pas ba pigme to zoli matiti nani mukolo France qui na yemo. Le bazan nenge mon côté. Attends, on a la Range Rover. Papa chéri 15 ans passés, 10 ans passés. À son mec 20 Range Rover, au Kaboulon, pas battre, au Kaboulon, on était babani. Après ça, on a dit, d'abord, on a dit, la TV. Tout le monde a des il y a 20. Range Rover, il a attendre là, papa chéri Kabarango. Donc, parce que n'engue mon côté, là, présent, soit Wingi Wana. Il faut moins respect et ça là. Sorti te mena yebisi na misu na yé na yebisi ama salanga mutunanga Alex photo 6 ans avant akangisa na wera na papa chéri Alex exact ba yete exact siko ne émission 5 kilo et ça la bien ça dit succès nango bangi ba leka wana mikolo baté ko ba l'équipe travers yo nous a danger pana yo faut pas kutana na ba tuna ba tonga tuna wana conseil so so pe ay ba so ba conseil so wa kota te ba bi monter la porte ngani na za wata Jackson na beti na Congo na futa tikete mosaka 26 ans TV a to chi Jackson na zo beta na kota ba bi ngam sam musique na ba stade na kota ka na cha vite abi nga tester na nzambe te ma bele mute ma bele ne tinga za ya lo sa mosaka alors là bala yo qui soit bi prouver ba prouver na nga il faut appeler ça valider dans son le kumu ba ambassadeur ma ambassadeur ya sala ngote tant pas au sala ngote faut pas foutre un bon point c'est pourquoi yebana et denga c'est pas foutre un bon point ça ba yebana wera na papa chéri ba foutre un bon point yebana sur la politique d'après c'est là yé des années nous azana na chance mon nzamba pesier maman politique il faut la politique ba politicienne mais mutaye bisi on pasteur un politicien vous monate wera papa chéri ba sala komo le bozo chama kele là bano yaki au petit date de 24 moi na ba wera na papa chéri boyete faire biete hein ils allaient à la politique attends la vérité ça lui plaît la vérité attends la terra bondo ça lui plaît terra bondo Zakaria Salango Zakari Baba on va sur polémique et na baxi polémique télé mola Zakari Baba ça Salango tika na bona problème yo cha problème yo zati na bete l'autre on te pelote avec te benga nga benga 3 fois de maman makala yo va benga 0 fois. Mais bien retour à ma question. Papa, t'as maman là na réseau. Là attends la mingi nzungu toi t'as la sanzungu. Attends la nzungu wa, bino za la sanzungu batala bino te. Vous allez nzungu batala, bazana taba maman cha boté. Bino ko ya batala mama solo ba. On met ça l'émission. Et à Mosaka Lobaki. Oyo kanote Ibrahim Lobaki, Mosaka Lobaki po kilote mama mutu et remplacer comme la biso. Maman pour nous avec la comme Brigitte, mais ça benga pour nous atala. Moi, je suis les gars, je suis Pierre. Je suis ma casse à la tête. Ah oui, monsieur Papa Chéri, autour de mon temps représenter Papa Chéri, il y a un ensemble. Vous comprenez, ils allaient répondre. Mais là, je suis solo que l'émission est bannie l'année passée. À un niveau, mon ami Koulouté, il a passé un bon pour Bima. Et puis, la 5 validé, les questions d'émission. Et la 5 validé tout. On va passer un bon, les cas assustés, tout à fait validé, on va au Kita. N'a pas validé, on va au Kita. Oh. Bon, azata pour comprendre ce que bien. Azata la tibia ya liwera na papa chéri. Na tout. Ah. Awa te awa. Oh. Bon, le gars le moneti, wazana mo yobi al moi danger.
oyo aleki to akoka neti na papa chéri na moko dete moko tu vois on a évité soko yebite soko na tangi papa chéri na wera baleki na tout maman ba parler bakar bala baleki na tout mo yebite na yebi donc azamu qui na TV azamu qui so papa chéri na wera ba sala chaîne ba ko sala ngolongwa pa ndako ne la pas chango pas futela ngo ba ko soma bandako ngo ba chango pe chaîne ngo chaque commune ba la ko leki ba na 40 ans boulot yé azan soki na 5 soki 3 ans. Pour chroniquer la télévision, on a date na bango, bambana ba radio, on a comme le journal. Mais ça petite date à TV, tout le monde a dépassé. Pour comprendre, Bossolo la politique côté TV à nous. OK. Bossolo la politique côté TV à nous. Là tout le monde le sait. Ah Bossolo. Et le côté les ans bébé. Et corona ba wenga sali ba 40 ans. Jamais. Voilà c'était les Blanchard Moussara Tozagina. En tout cas, émission il fallait d'abord tout solo la moi, tout parce que tout solo la moi kala. Un conseil na ndegonayo Kisinjora. Au hasard soutenir les roga boina ego soutenir Mbara Mboka, à préférer soutenir roga côté kuna ya Blanchard Moussara. Na éviter à faire la chronique. Bossala ka métier libéral. Voilà. Métier na bino OK pas ba bengi osala. OK. Moussala biso osala oyo eza sentiment na yo. Nga mo sentiment na sera que pas Jackson. Mais qu'est-ce que pas Jackson? Donc la kufa na tika na BCBG. Pourquoi non quand quoi de orchestre? Michael Jackson na papa chéri. Donc Jackson na kufi na tika la koto libela. Mais ça mouvement soupe ba envie. Ngai nzoto nanga. Moi c'est dans moi c'est nanga te. Moi c'est ba ko linga yo mais maman nga tout tala nzete to bukango. Voilà. Ah bah question tu vas questionner tu vas tourner sur la classe to soir. Tu peux répondre à qui c'est. Na répondre à qui c'est ndora. Chroniqueur va préférer que la bali ko le que ça métier moko libéral. Voilà. À cause ça la part du tout mutema na ye elingi. Na moni congolaise mota bala rwandais. Non, moi le marocain mota bala belge. Moi j'ai des amis alors marocain. Est-ce que ça comment tu faut pas yina? Té eza sentiment na ye. Sentiment ba kangela ngo porte té. Eza oya linga sala. Toza wat. Babi asoko moni bilei na ndako ezangi mungwa. Ko silika na molambi té. Tasu molei akoma na moi problème de santé. Njora azane libre akosala mutema na lingi. Mabe ba chroniqueur lelo bozo mona faux poani. Pour pesa patient. Ngal nga orchestre c'était au lobby. Salaka ma orchestre na. Parce que au lobby nga orchestre mo sala nyonso. Nde msarabino, msabino ba comédien. OK. Pour chroniqueur azali arbitre. Au milieu du village, c'est ça. Si on a botti na arbitre chibi. Jamais. Et après pour mana naiki. Mais qui m'a ballon. Mais bino boko mo chababi. Bobeta o chabi ko le ba Messi. Au moins na kufa mi chiango penalty ochi. Ozo sala chronique moza na passion. O foza na patiente. Amosa la orchestre mo lwa biso ba mosaka. Président nga lo bana nga boye. Soko ko loba makambu ya orchestre mususu. Na kati émission na yo, le bon na côté ya positivité. Posa na problème té. Au moins on bien faire. Moi ba ta faire ba finganga. Exactement. Ça na bien fallu, tant peut faire la bêta na le ba fallu na ba encore côté bien. Hérité même ko bêta na ba côté bien. Ba côté ma benga na touche raté. Pour vous toucher côté ma be mutu so nga ayela yo. Désolé orchestre ba toucher côté bien. Nga vera bongo. Vie eza moulai. Bazali ba kesa la boulot na bango na moni 54 voitures na Brazzaville. Et ils ont mangwele, ils ont 4 ça peut bêta et ya conseil à faire. Et c'est regarder mon mabe. Eza makamba mukili. D'examen toi mukili ba ndamba pesa biso to zoate. D'examen ndamba pesa biso to zoate. Na jardin Eden, bolia nyoso me o bolia te. Baba ne kolia ni. Ka o ba lo ba kwa. Boyete ba bimisi muyibi na kasho colonaire. Ba compagnon na Jésus abomi diamba ba ma tout na ba tout. Barabas na Jésus bo poni na mukile pona kana. Bomana. Yo mukile bina ko pona te. Ko linga te ba tu ba yin ba lingo. Jésus ba lo nga mu beso ba tumbi. Bon bino ya okao. Voilà. Maintenant, Joseph, ma cousin. L'idée, c'est pour il n'y a pas pour ça, l'idée, c'est qu'on arrête l'idée. Quand un jour, Bible dit, tu auras comme ennemi les gens de ton propre famille. On va finir faire la TV, tu l'as dit, Orlit. Ah, cousin. Petit frère. Ah, beaucoup, ça m'a libéré. Bien, t'as libéré. Il y a un comment ça, ma maman, le roi, tu vas comme ça, pour ma belle. Ma maman, beaucoup de ça, on a katikati. On met moi libéré, on met ça, biberon. Voilà, c'était la Blanchard Moussara Otozalagina. C'est vrai que pendant beaucoup de semaines ou mois, tu as vu Blanchard Moussara. Moi, coup de pouce n'a fallu pour mettre la Yuri Arena d'ici quelques mois. Bonne chance, Fali. Et Simba, JDT, bonne chance.
Frère, bonne chance. Oh, toi, Roberta, bonne chance. Quand on a bonne chance, c'est un bon soir à passer au Kofi Olomide P. Bonne chance, Kaka. Merci beaucoup. Mais sauf quand il y a, moi, tu as bonne chance, c'est pour moi, là, Azana la Liboumou, Fabima. C'est bon. Moi, la Fabima. Là, la cause, c'est bonne chance. Merci beaucoup. JDTP. Non, quand Maxime Matabis, bonne chance. Voilà. Na bien perni na bana moi na tangate. Makas no moro. Yosi l'échec après ça tableau Mukongo. Ah l'échec est bien tableau bon maka ezana masasi ali na nguti. Quelques dédicaces. Tamana l'échec à récréation na la sortie. Quelques dédicaces c'est vrai que tozaki moi tant to sololi mo belé le fait to sola to kutara moi tant yo danga to moi dédicace na batu batali. Et puis tout le monde appelé Marie pour la zone na bandego na. Amone sali bien motayo. Tu sais là on me tata. On appelle les tata fort. On appelle continuer bo sali bien. Omoni wenge. Wenge yango na. Biso c'est des tikota ko yetaka. Yango na. So to biso to kende lisusu to passe les émissions donc. Soki bomoni biso te na timose que to beti pas mususu. Mais so ngo beti papa chéri ko banga te benga ka 089 073 36 aux chef de biso Seguin to beti mbala moko. So bon te dimanche ko tout na te tala so na rejoindre na télévision mbala moko ye atimo na $50 na yo pepele 50 molingi. Dimanche prochain na zana atimo wana. Obligé na pesi mbote na Nzambe, mbote na Jésus, mbote na papa chéri, mbote na Missé toi Wenge, mbote na Batutu. Et puis la pesi maître wa mbote belé, oncle Nepso Henri Paul mbote ne belé. Là toujours pas fait à Schengen. Tatiana Bitona pas bi. Tatiana Bitona, la succès pas net. Tatiana Bitona depuis Paris. Araji Kamatambu, deux fois té. Mais nanga Mariam Ferrari Lamborghini, motema Didi Bitadi. Honorable, bon anniversaire d'avance quoi. Yaline Mwimba P. Yaline Mwimba. Yaline Mwimba. Yaline Mwimba la bossani depuis Paris toujours. Depuis Paris toujours. Yaline Mwimba. Kibouila na Aïda Mwimba. Kibouila Sheila Kibouila. La fondation Aïda wana donc. Fondation Aïda. To ba bi ba oluka ba ko taper makambu na yote. Otinda biloko ebele menga na zo zwate. Na mona lulaka pa masanga Ibrahim. Bango ya. Ah Sheila Kibouila. Voilà quoi. Voilà, c'était la blanche. Numéro 09 98 12 37 12. Nazamutu. OK. Pas na beti libaku bolim sa po mon européen nga lokolo mais beti libaku na yebi touté mais na moi ndambo oyo nga na yebi na mekolo ba vraiment nzamba pambola so on a prophète basuka le na koloba ke liputa chef coutumier ata liputa ezate pas pouvoir bana parce que pas na luketu te ezate tenir na valeur chef coutumier so la ta liputa mo na mto sala esimba po ezate tenir nzamba pesa yo. Tama chef coutumier beba comme la kini beba député bala ta pantalon c'est mon boss c'est masus au moins le boulet team la matin mon antenne mais là ta pantalon ya la ta bilo na yo na te ya za chef spirituel la chef coutumier te chef coutumier so la tili puta mambo ba zo salama oh mange botité mais elle est aussi matin pour le pantalon longo la pantalon zongo la chef David Matadigibala pas mutu na tongo oui pas na bango oui pas na bango David Matadigibala oui pas na bango chez ça wapi au moins école taka école balabalo pas la bango kitambo na kimvula so le école troisième parcelle ba vieux ferry vieux de Chuma ba David Matadiba troisième parcelle ah OK pas la bango OK ngala biso depuis résidence on a baza tellement ça mungu ba kolo ki chasset ne ba miteni ba nini wana tout à quel âge na chef coutumier kuna mais le pan on a bango ya famille. Voilà David Matadigibala teke ou meto PCV ba mbote moi la potato moi eh ba moi potato moi on a carte David teke ou meto to comprendre TV ala makamo lo bananga ti le na mona salama maga chef coutumier mais défait sa grâce à qui il veut puis quand il veut voilà donc ala bananga parole mon ti le lo et salama puis na bomba ah la kimvula ba yiba téléphone ah ba yiba téléphone a bengi jong papa il a un téléphone nanga genre bilongba kuna kena ngabi muta suko sonner téléphone nga jona yo raté ba yali na tongo zo raté na téléphone. Voilà, un grand merci à toute l'équipe de Congo Mokili, Arnaud qui était le réalisateur de cette émission. Sans oublier nos partenaires, il y a Aline Mwimba, le premier partenaire de cette émission. La bourse en a raté, Tatiana Bitona, Sheila Kibouila, Aïda Mobimba. Un grand merci à vous, un grand merci à Olivier Doumou depuis Brazzaville, un grand merci à Vienna Bruno Loubi Kambongo, il y a propre l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayos, Balobi Braza, Urbain Kalaté, Torozana. Boskala la Ilunga depuis Kolwezi. Ibrahim. Boskala la Ilunga Kalala, pardon. Ibrahim. Il est mozo langawa. Nabi te soza mabe, ngaso loko yefuna lo bango. Lo bango. Nabi so ngote ya Satan, ote ya ndoki. Atika mabe.
matin no ngumela na tatel manaye. Ça veut dire Mais il vient faire ça mabe. Na verset 24 na Matthieu, babi tika masum. Donc c'est au Bible mbima. jamais. Il y a des bateaux à bangote. Antichrist baza. Mais Jésus pazoya. Tout ça là bien. Tout ça là malamu belé, peut bomba ma bien mouké tout ça là. Même na bolingo va to boyana. Tout ça là soki malamu eleki belé. So malamu belé to boyana te. So mabe comme belé ke malamu nde to boyana. Mais ça fait belé maboko quoi. Mais moi yebana pour na kanda. So to siki to tizara index. Boyete. Mais putain pousse ça index ça majeur ça annulaire ça orchilaire azali. Mais il sait pas jouer succès pour la kanda mutu. Ya ra mine. Dabi pesa mbona. Ou bien ngai ou bien. Ngase na siliki. Poussa mara ba cop. Ya nani papa. Voilà, Yaya Blanchard Moussaga. C'était là, Yaya Blanchard Moussaga. Je pense que je vous aime tous. Mais c'est comme la lettre. Voilà, je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.